koinda. Botuninga te, bana poto, site sikeye. Kilongo TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV. Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV bokomona maijane. Wana bakata kate ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV. Wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV. Oh Kilongo TV oh Kilongo TV sene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabatinyaso Kilongo TV. Bisous, bye. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Maison mère non bah regarde ils matanga na matanga on invite personne ngana ya muta invité ngate conscience tangi ça qu'il faut na olela na mama Sylvie Mampata na ya olela na igwe donc ya musicien ça la ya wenge azala ya libanda matanga y a pas d'invitation donc je pense que tous ont constaté na bino ba rozala ils sont les bienvenus peut-être monsieur va s'excuser voilà mais ils matanga la musicien parce que maman oyo Atiki biso aza mama ya wenge ku maison mère te wenge dans l'ensemble parce que relation ya mama Sylvie Mampata na igwe bandi na wenge ya kala donc il faut bango tout bazala on espère qu'ils seront là voilà maman si déjà Mampata maman pasteur est-ce que côté pour exposer corps ya maman ba musique religieuse ko beta et beta teneni frère Patrice bino mombo yebi. Donc, on a des gens qui et puis les musiciens qui sont là. Ils ont d'abord maman qui fait mon salle en Zambie. Ils ont ya wenge, ils ont musiciens wenga kufite. Ils ont membres wenga kufite. Donc, biso wenge, doye kolela na maman parce qu'on l'avait connu. Et puis pour sa belle-mère, il y a Werason. Nous sommes obligés. Mais dis-moi, ils ont matanga ya ba musiciens, surtout les musiciens chrétiens sont les bienvenus pour ça matanga. Wenge musique à maison mais bête. Tu évites on a des circonstances, tu en as bien la boutique. Tout le monde a la réalité sur place. Mais dans le bilan nous que maman qui musicien ya wengete, ayi membre ya voilà membre ya s'il vous plaît. Maman za qui membre ya wengete, biso wengete ye pona kolela na igwe na kolela na maman pasteur ma Sylvie Mampata. Kobeta ya wenge c'est pas une obligation. Wenge kobeta comme kobeta mais l'essentiel c'est que on est venu pleurer avec la famille Ngama Makanda et la famille Masaki. Message clé la chère internaute nyonso bana biso à travers le monde. À travers le monde za matanga. Bino bande on a sur internet. Bolingo ko désactualiser makambo. Surtout ko créer ba blog musu même ba base na matanga bo on créer ba base. Ya mambo créer ba base. Ça veut dire que ceux qui seront là, c'est bon. Ceux qui seront empêchés, c'est bon. Donc ne créons pas des embouteillages, des problèmes, des polémiques autour de ce deuil. Parce que maman a couffé à maman a Kimia. Je pense que c'est ça l'essentiel. Maman, on est tout là, Teni déjà pour représenter pas si douleur toi nango. Maman, même à Salagi Mingi pour na orchestre na musique à maison mère. À Sala il y a trop pour na patron nanga le roi de la forêt. Yango ozomona tout ça toujours na temps il y a pas si à maman veut rendre dernier hommage na maman. Donc voilà. Nicodème, ninge bosi matanga wenge musique à maison mère matanga. Bande ko na bino ni mise ba système. Ben ça matanga ba pesa invitation te. Mon toi ça conscient avec que temps pas si a rekoya olela na bande ko parce que ba moninga malamu na temps pas si.
omoni ko perdre moni maman pasteur maman Sylvie Mapata maman oyo a adopté banebele a bokoli banebele ba biso tout wana mulongo so tali génération ya wenge musique à maison mère so tali ba star ebele balega na wenge maman adopta a bokola parce que chacun de nous a conscience na tant que humain amoni ka koya ko lela elongo na maman Sylvie Mapata muto pekisa mutazate peut-être monsieur bazoli na baya mais bazobanga peut-être na matanga ba invitaka ba tuté ba pekisa pe muto ayate conscience à muto atali que place on a soki na ye ba barata tout sur la raté mais la temps passe ba toujours le la ram donc voilà maman parce que je sais que dernière prière na sala ki ponaye tango azaki na se ba sante et puis tango yoki ba ipse que frère Patrice aye mbala moko asutuki alamuki ba image na pe na zanango alobi o papa oye papa Patrice oye kala pourquoi ba yebsinga ite voilà je crois aza maman moko akufi na kibunzambe nzamba zuye vraiment na sen voilà je crois akufi na âge nini âge na bosani moke je crois na ko tourner pe na ko yebsa bino merci papa. Ça là passe pour moi pe kutenga na matanga na auto père de grand frère. Donc l'état na kundaki en semaine coulée après sango so amère donc ça passe ko bungi samuti ça passe parce que malgré la loi nature bisono stoleka par là mais ça passe vraiment makasi. So na kufisa mutu te peut-être koye baté mais bato ba kufela ba yebi passe nango. Ba pongere katana au mona vena donc il laisse to minute mukile suki. Et on a babida toutes ces circonstances photo remixer Nzambe donc to remixer Nzambe pour bisonyo sne to abo mutotika l'éternel azate donc tant to liwa ya mama o abotima Sylvie Mapata ça qui vraiment pas si makasi on monitoyer na sens que tozole la mama za na biso donc ba misene so boyebi donc mama ozomona do to lia to mela donc mama mo boboto ya omoni donc toye donc parce que ça va écouter to ki obi ke mama misene so yebi to yebi information wengi 4x4 à l'assemblée ba ya ba mama ba lia bilo maman mais l'autre moni mama kufi awa tozomona ata à part ba to maison mère ba ministère orchestre msuto monité parler ça rapport même à guerre mbeni les interviews te autozo salo puis to za pe fetité de tozana matanga ego data 2 personnes eza matanga ego data 3 personnes eza matanga
Donc jamais mon amour moi couper l'autre là non bah y était non tout mon angote zalate. Donc mko kufa eza donc et là mon lelo ba c'est la mutute o baroya o pe ba so empêchement peut-être batang ici. Biso bazo bangoya. Te même muto bango ya netinde ni. Bazo bangoya par rapport à 12 à Wenge par rapport ba ancien mission Wenge. Te bon wana za lango vraiment importante parce que ndeto za bona minute to kufeli mama. Donc voilà, on y a ça matang une invitation en tout cas. Donc ndepe bango so ba kufeli togoya, donc ndepe bango nde bazana tant to kufeli donc eza mama biso nyonso donc nazala mutu na kolo bate ko yate te eza une invitation te donc voilà. Ça quand de ta souvenir na malam ozara na faire maman et maman za na bon moi. En tout cas souvenir pena bien parce que biso boyebika to bandi pe wengango te o mutu mwaza kina bambongo to bandi wenge pe utina makolo mo bandala mso lié na biloko mero premier soin oko pas donc aza mère moko donc ti to lia to zala asekane kaka donc en tout cas nde to lobate ko mutu so akufi to ko mo lobabola mu mais ye vraiment ezaki maman mwaza na biso nyonso bien le temps na mona déjà maman ninga kieboye donc ezana ba souvenir ebele na ko na betelo jour moto yakana nani boye tant to koma boye mais asib so boleka na sima to lia to mela to kenda donc mais lelo bato na nyonso pe ba koma ba danger lokeza matanga moyena tanga ba kombo bato ezate po ekoma sankara lobaki mais yango monika lelo que en tout cas paix à son âme donc voilà to yeka parce que talaka wera sona bungisi mama bokilo maman vraiment omonenga za boya za mama ya ma Sylvie mapata mais ba fanda pena ndaku moko na wera donc ne omona ke ma Sylvie na ndaka libala azaka na mama bango. Donc wera vraiment donc aza choqué makasi mais to ebike ba tunyo so balinga wera son na bino ba journaliste ba panzisa ngwa solo boye donc ça le biso plaisir. Un mot pour la famille biologique na un mot. Oui en tout cas bazalaka makasi nde na otolo ba tout à l'heure que mutu sona kufelite mo ba passe ali wezati o ba kufela en tout cas ba yebi ndenge ni ezalaka so babi ba bandela mukili mutu mo apona muta kufaza te so pe babi toke na cimetière mutu nyonso apona ndeko na bangala muka. Donc voilà. Ouais, tozana salle ya miséricordieux zana morgue cinquantenaire après on a tokende toke na salle miséricordieux za kota Chaumba à face à Izipa après lobine toke na enterrement na nécropole sika adresse à maman Sigezala. Merci. Merci.
N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. FJB, agence assure, Nebsibino, sur Ekosa. Maringa, numéro 72, Babi, agence Ezamoko. FJB, agence assure. Donc, ah, il aurait bon à rater. Oh, Tinage Loko, comme il est non. Très sûr, agence Moro Kitoko, au Tiki Blogo Nayo, un mois après, aux huiles, on n'est qu'à Tiki Laki Yango. Fiston Bassende, Bassani Fitting, Najilien Bassende, Tobenga, on a combo à FJB. Eza awa na Maringa, na Kasavubu, croisement kaka Chaba, deuxième parcelle na Maringa, bana Kasavubu, Notu Boyebi. Donc, ah, il aurait bon à rater. Oh, Tinage Loko, comme il est non. Ah, vraiment, les agencements, oh, Fiston Bassende, Najilien Bassende, Bacha vraiment esprit. Maringa numéro 72 na Kasavubu, c'est quoi bon te entre Chaba et Sosa. Oye aozi Colina yo, ozi Blo na Onyoso, Nenge Koka, et l'eau ebungité. Aux en France, aux en Belgique, aux en Allemagne, aux en partout. Au niveau de Tindabilo, agence des hommes encore. FJB, agence assure. Kabwe, biloko ekomi, biloko ekomi. Aba ya kopesa biso, oyebike na nyokwami makambo ba agence oyo. Na nyokwami makambo ba agence. Nakene ya lemba, oyagwe, oyede zonga lobby. Oye susu boye, après une semaine, avec ça va transport. Bana poto, bana partout. Agence assure yango yo. FJP, yaya, koluka luka te. Konyo kwa manayo te. On a qu'un place boye, na zonga place boye. Ginia. FJP, na lobi bien. FJP, agence assure. Maringa 72. Ekomi, kaka ndenge ekomaki. Yaya oya ngaite. Kami baka deja, pasaka koni mususu, pasaka koni.